que Dieu vous bénisse abondamment. Bamouré na bamoureuse ya Chebiso Télévision avec un nouveau numéro Elubu. Elubu avec Mama Weti. Dolobi Elubu ya mboka, biloko ya ekolo ya mboka. Ah, na biso ezala gumo ko comprendre. Voilà bachango Mama Weti yo, na repese bisous. Voilà, Maman Weti, ça va? Bah, plan la biso yango, Maman Weti a présenté biso, Maman Weti en personne, elle est là, en fait. Chez Biso Télévision, Maman Weti de Bravo, je sais que vous aime beaucoup. Toza wana, Elubu tozo sala, yo mutolinga Maman Weti. Vous allez la poste soutenir Maman Weti, mais Maman Weti a peine à talent. À part cause à la servante de l'Éternel, vous allez moi si à Moussala Nzambe, vous allez moi si à Nzambe, Azali pe azape na batala na o ebengami ya Elubu na lamba makasi na li commentaire tetango omeka donc comprendre que na lamba bien papa na pesi mbote mon colonel nga na invité lelo oya Elubu na ngai biloko mboka na sali mungusu njombo zela eza vite fait na dongo prenez place là-bas. Merci beaucoup. Entrez, voilà, faites vos commandes, ça la commande na yo. Oza na maison, oza na boutique, oza na coin ya venir, oteka na coin venir, oza na banque, ozali na gouvernement, oza na ministère, partout où yo sala kato, sala cop na yo, obengi biso na numéro eko sala affiché wana. Tokoya otikelo biloko 12h midi, tokoya otikelo biloko. Faites vos commandes parce que commande est que déjà. Non. Merci beaucoup pour cette réalisation. Oh, toza na ndunda. Babenga ngo na français légumes na nyonso mais ngala lingi na benga na ndenga mboka biteku to sala biteku to sala yango légumes verts ya non awa tozali na babenga ngo kamanioka na biso kamanioka za différent to sala kamanioka boto to sapela kamanioka boto mais kamanioka to sangisa ngo na mboto eza mboto na biso mboto nde tokosangisa yango na kamanioka oyo nde tokosangisa yango kamanioka oyo tokolamba yango na dongo na biso yango oyo nayebi te ya nono caméra na mona yango eza mwa moke musika dongo na biso yango oyo dongo yango oyo et puis na ngai oyo na français babengaka zezei yango oyo nde tootya awa toza na mbisi na biso mbisi ya mai na bilelo na osala yango na mbisi ya mai oyo eza mungusu na sina bongisaki yango mungusu ya mai bandeko boti kobenganga na olambako oyo eza mungusu ya mai oyo tozosangisa yango donc mungusu ya mai oyo mungusu ya mai eza fraîchement ya mai oyo eza ngolo fraîchement ya mai oyo ezali nzombo bowayo na lobaka na porcele yango bokomona butwa bowayo yango oyo Mama Weti alobaka yango bozomona yango nzombo na biso yango oyo totie ngolo na biso yango oyo toze saisonné toza pe na poisson na biso ya la mer po eza na bato mosusu alingaka légume vert na la mer yango moni nasombaki pe la mer na tie lokola bango nyonso baza mambisi tozo saisonné bango mais légume na biso tokotia yango nzombo ya okauka tokotia yango pe mungusu nde tokotia maintenant sikoyo na bandi koepise ya nono kosalela ngai caméra boye po bato bamona nde tobandi kotia na moto o poivron totutai mwa piment parce que so ozosala mbisa mai ntango otuta yango il faut tia mwa piment po esala pimbo totiaki ai totiaki céleri na biso yango oyo tozali na ndembi na biso totiaki pardon oignon et puis voilà tozo saisonné muscade na biso pe totiaki mais tiango ka moke po eza mbiso otumba mélange na biso nde toya kotia moutarde ndenge esali jaune boye ezali secret ya kibe na biso oza na besoin kibe na biso obengi biso to oza na besoin o sponsoriser to otia baproduit na na kati ya Elubu obengi biso po to présenter ba kibe na yo to bagu na yo anga na osopa awa na sopi yango mpona osaisonné awa totiaki deja mungwa na biso nde ya Rihanna asali tokobalola yango tozobalola
Oto yoka soki kib na biso ekoki. To ba épice oyo to tie pona o saisonner mbisi na biso ekoki. Oh, faut tia moi huile, hein? O tie moi huile. O tia moi huile au baloli. Et ozala bien. Ndenge vandi bon. Na sima nango na kozwa oyo na lingaka mingi ya motuya. Kotia na kati ya biloko oyo tozo lamba. Ezali tomate ya mbuma. Vous savez, eza na bato ebele azo épicé poisson atie tomate ya mbuma te. Po ngai so na tie tomate ya mbuma boye so olie bilo nango oyo kango ka goût. Parce que tomate déjà abando pesa pimbo. Fina yango parce que ma mère abando sa bongo ya bando lingo tout te. Pe à son âme Adolphine Mboyo ya bando fina penda bo finine. Po tomate na biso esala biso moi bien. O to balola ye avandi penda mo nozolia mbisi ya rotumba me o kasandeti basala ngo sauce. Yo rane tomate evandaki ezokota penda bien. Bonjour maman. Ezale lubu bolobi nini? Nazo zwa moi portion na nga ya huile po batu pe ya huile ba ye na sa commande na nga te. Na oboka moi huile bomba sekele po biloko na ngai. Et fanda na bokasi nyonso. Merci beaucoup ya nono. Awa wana mbisi na nga ezo saisonner na ye na mai ya moto pona kotokisa légume na ngai. Na tie mwa muwa na kozwa bicarbonate. Mama ozoluka nga kasi yakati nga azosala elubu yakati. Oza bezo papa Thomas. Ah, yari yana dirige bango na terrasse kuna. Awa terrasse yango wana. Ya nona na bando zo ndunda nanga. Mai nanga sezwi da moto makasi. Ndunda ya légume bakata yango na mbeli te. Bakata yango na maboko. Otie na mai. Pourquoi na tie légume après na tie muwa? Parce que na posa légume nanga ezala tout vert. Donc to benga yango légume vert. Eza légume vert. Rihanna. Yango bando kata dongo s'il te plaît. Nga heureusement na yeba pona dongo o eza dongo ngwele ezala pete ezala tout vert nzombo na nga sa beli mais mboto abonga ya otokate et puis opa bongara mungusu pa bonga makasi te na osala boye na obakisango mwa mai Rihanna Papa. Maman. Bonjour. Bonjour. Allez, assassin. Oui. Et Loubou, hein? Attends, c'est là où déguster. Oh, bonjour. Bonjour, président. Bonjour. Oh, l'homme de Dieu. Dans quelques minutes, dans 20 minutes. Oui, papa. Merci beaucoup. C'est Kalabini, président. Dongo, otoro sanisangona kamanyoka. Nanga namboto ezala moto. Awa tozali na accompagner na ngolo. Te oyo mungusu. Mungusu amai. Ngolo pe
ezali nzombo pe bowayo pe yango oyo tokati wana tozala te ezali nazotana un peu de vin nazotana nyonso président. Merci beaucoup Gloire, merci beaucoup nasepeli te 25 minutes déjà yango tosisi te nazoya papa.
expliquez-moi. En tout cas, on dit Lamba. Merci. Lamba, félicitations. Et là, on a ces petits peu, tu vas kibi na bino wana botsakate. Lambi bio. Lambi ma touru na céleri. Parce que kibi wana ya onde ebe bisaka bilo kanzo. OK. Anta ma pambola yo. Mais il y a un moment on est na ça la passe, il faut le bâtir, il faut le bas. Ça fait bala. Est-ce que vous allez le monter? Moi je dis que Lamba vraiment maman. C'est tout ça. Est-ce que vous allez le maman au test, maman va la mission moi chez ah, oui, la lobby, la banque. Merci, maman. Papa Pierre, bel appétit. Merci, maman. Namonio va m'olier. Nazela roli après na ya pour namonio comme la souka. En tout cas, il dit que ngali ya dongo dongo te. Oui, oui. Nanda ko pa na bala na dongo dongo. Mais lelo na bina meka. Tant na meki, na ebite soki dongo dongo na mona ke pa ba twaliaka, ezalaka bu ya bongo. Vraiment. Na ebite c'est très nul na kati. Donc, na go soutenir na moni dongo dongo basanyisa muna tamanioka ngai oh là là dongo na ngai dio wa tamanioka na mboto na kati idée wa zongwa ya ko sangiyo wana dongo na ngai et où tu vois oziongo quelque part to ezaka d'inspiration ben inspiration kaka mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et puis, nous soutenir l'idée de penser à yo. Au moins, il va les avoir. Mais comment? Donc, il y a maman et puis on a validé mes balles. Amen. Il va la soirée du collant bateau de Simba. Donc, nous soutenir l'idée de yo. Vraiment, maman, on n'a pas le choix. Merci beaucoup, papa. Nous attendons la table, nous attendons deux, trois interview et ça l'a bien. Papa et Liliane, on a la Simbelio. Impression des années. Félicitations d'abord, Nabino. Merci. On l'a mis ici. Amen. Allié, on a tiré ça du coup. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Naye à la table. Papa, ils allaient aider. En tout cas, félicitations et puis merci. C'est pour la première fois qu'on a lié à trio. Nous avons passé à Kilebo, Ngouba, Mbika et tout ça. Mais aujourd'hui, on a les bureaux comme ça, ce sera un placement. Placement, quoi. Kambanyok. Je te dis félicitations encore. Merci. Bien mangé, madame. Oui, n'a pas Bassal Nzambe. Le long, on va inviter Bassal Nzambe. Prochainement, on va inviter Batoussous. Bon appétit, hein? Merci. Merci. Kitoko, biloko. C'est eux à bio. Formons les ateliers. Bio. Tomate Bio. Ah, ok. Makala bio. Il y a bio. Il y a bio. Il y a bio. On a bio. Il y a bio. Ah, nyonso bio. Nyonso bio. Makala bio, il y a bio, il y a bio. Donc, on est bio. Vraiment. Bon, papa Thomas. Rien à dire. Papa, bienvenue. Très bon coup. Très bon coup. Maman, bon appétit. On a fait ça qui malgré qu'on est en retard. Mais on a dit, on a moi si, on a l'ambiance, on a apprécié on est. En tout cas, quand on a posé, c'est parce que nous avons vite. On est tiré le vite. Très bien. Ça va. Okay. Cécile, ah là là. Donc, on a déjà c'est bon. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je pense que beaucoup à l'emballement avec un nouveau numéro, toujours bio. Faites vos commandes, le numéro est Zaliwana, oza ou ta pote oza na kine, le oza na besoin lié bio. Osali commande. Oza na boutique, oza na gouvernement, oza na ministère, oza na besoin lié chaque 12 heures. Obengi biso osali le commande. Biso tozo salara bio. Olingi monganza, mosaka, sombo, mbisa mai, nyonso bolingo eza ya bio, mpose, ndakala, nyonso kosenga. Pondu ya ekolo nyonso lingi. Eloko pe eza place spéciale ekolo na yo. Benga mama wechi. Na olambelo plat ekolo no osepela prochainement. Merci à tout le monde. Merci à la serviteur de Dieu Bazalaki. Merci à papa Chikimou Kadi. Merci à maman Lydie. Merci pour cet espace de
Elubu chez Bisso Télévision.